Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Merci beaucoup les amoureux de Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Vous informer, c'est notre souci majeur. Partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez sans oublier la cloche de notification. Une fois que je veux poster une nouvelle vidéo, vous aurez la notification. Ah, tu es la rabino raba news ou il est dans la communauté congolaise, Nabiso. Anytime nous voyons, il y a de choses, Isa makambu. Ozo les kana chaque jour, tozo la muka. Makambu ezaka kalikola makambu. Bandeko nangai, bao bazara fidèle na chaîne Nabiso. Boyo biso to kotaka partout actualité nyonso to la rabino awa. En tout cas, bo sala ke effort, bo chelanga ba like. Donc, on peut perdre na yo eloroté. So o che like. On peut perdre ni mbongo, ni crédit, et l'eau moroté. Ça a la volonté, ou na motema malamu wana, so ko yetikelanga like, so ko atoko commenter o tikelinga like, ou partager vidéo, et ça on simple. Merci na ndenge déjà au sali, merci vraiment na confiance na bino, hein, merci na linga bino ya trop, hein, na bike bolinganga. Na bato balinganga te menga na linga bino parce que na yela bino ba news. Alors ma vidéo on a proposé bino lelo, et ça vidéo moi est noté, ça vraiment y a pas si ça vraiment ma vidéo moi ça fait mal. Oui oui qui mikolo to le politique trop mais politique et aux engagés. Mais ngai na proposé bino ma vidéo au Bolanda et ça la passe comme on a ma phénomène ya kuluna. Tozo mo nezo continuer kaka ba kuluna mikolo ba komi kaka ko violer ba mama bato. Ko baby ça ba maman bato ba vidéo on la bino et puis ça bino passe dans mon thème nazo ba te qu'est-ce qui se passe phénomène ni ça la rakino aux yeux muto zo mutu na makasi yo papa o baby si bana na yo comme si bango basi na yo bandeko et ça la passe s'il vous plaît ba vidéo o bo mona non chez la bino ça fait mal bola na noti na suka parce que ba vidéo a boye il faut epesa bato mayele e fongola bato mutu e fongola biso to ça président maman za la présidente na bana so moza mobali mo waza na jika ke bana bakulu na ba violé bakoko ba 93 ans 95 ans soit niveau. Alors le ministre Constant Mutamba bato a bongo il faut ba condamner bango à vie. Il faut ba condamner bango à vie. Ah oui. Alors sans plus tarder télévision et radio té to banana na image oyo Rendeko Eliezer, Tobandi Nango, et puis ba image ezolanda na oyo, nazo propose bolanda nanu ndenge mambu oyo ezoleka mambu viol oyo et puis ça passe pe mawa s'il vous plaît. Tozaki trop na politique mais to kota ba fait de société. Hein, ba fait de société photo lobela parce que ils a chaque jour ça va vie na biso quotidienne. Il y a des choses qui se passent. OK? Alors sans plus tarder mes amours, suivons d'abord ça et on se retrouve à la fin de la vidéo pour commenter. OK? Merci beaucoup. Let's go. Non, écoutez, Ukraine, quand même, Ukraine n'a Russie. Est-ce que c'est pour autant que Bagoti qu'on vend la tête pour qu'il va sauver? Non, on peut parler. On peut parler. Mais exactement la grande boutou, on n'est pas au nom du peuple qu'on a. Il s'engage le Congo. Attendez. Vous pensez que Félix, s'il est en contact avec Kagame, cette bêtise-là continuerait? Si, on peut. C'est ça que je voulais dire, c'est ça. Oui. Ceci. Raconte les amis, na Qatar. Ils ont raconté qu'ils avaient préparé de longues dates. Donc Félix Azalaka a contact avec Kagame. On ne peut pas comme ça se lever le matin pour qu'il y ait un token de Nakata et pour qu'il y ait. Non, même en Angola, quand on est en Makuna, ok, il y a un token. Nous sommes nos baby. Nous avons délivré de Golanga. Je vais te dire quelque chose. Comment tu peux dire que Dieu matin prend la décision de nous réconcilier. Un jour, il peut ou ne pas nous avertir. À Beninga, ça s'est fait. À Beninga,
Yaka to solo, yaka to lia quelque chose. J'arrive. Madame, on a coutu. Toi, tu vas confirmer cette réflexion-là. C'est-à-dire parce qu'on est dans une réflexion, un bon exemple. Oui. Sauf que ceux qui gagnent, ils ont un problème. Ceux qui te tirent des matins que vous avez vraiment mieux traité. Qatar, ils ont un faux souverain. Eux, ils financent à Rwanda. Et Rwandais, ils ont fort Qatari. Faux souverain Qatari. Paris Saint-Germain, Arsenal, ils ont fort souverain Qatari. Donc, il n'y a pas Qatar en pays pour nous négocier pour l'intérêt. Non, mais Tozaki, Awa, na Lorenzo. Tozaki, n'a pas africain. On n'a pas vu. Lorenzo, c'est différent. L'Angola, pour le passé que nous avons avec Angola, c'est différent. Nous, on n'a rien à voir avec Qatar. Encore que l'Angola, quand vous êtes arrivé ici, quand vous êtes pas Angola, et Angola, nous sommes presque les mêmes peuples. Donc, on peut se retourner vers Angola, on peut avoir de l'aide. Mais vers le Qatar, est-ce que vous oubliez que l'Angola, là, nous a abandonné à un moment donné. Bino, vous savez qu'il y a Angola pour qui s'y vit. Mais moi, c'est dans l'émission. Mais moi, c'est dans l'émission. N'a pas qu'à quand les États-Unis d'Amérique vont vers le Qatar pour le conflit, il y a Irak et la Russie. C'est-à-dire, les coloniaux sur Bazalaki, aux autres se rappeler qu'on a deux blocs. Alors, pour le moment, le monde évolue. Mais je termine pour dire ceci. Dès qu'on prince, pour utiliser mon avis. Au cas où on perdait ce pouvoir et que Zongeli va faire Kabila, vous serez coupable. Parce que Bino, ça va bêtir. Aussi la constitution. Obi, Coco, basalaki onini? Papa, na lobi boye, bakotilanga na ine, na bakulu na Mbanzalemba. Baye bapiyenga basakani na ngai. Sikoyo nasengaki au secours. Mama moko ya soki ya nani alinga sombelanga bakisi tokeneki tina deta. Bakoti bana mikeba lali ngai. Na okoka kuto kutele make. Biloko nyonso ba memetala biloko na tikali nango. Nasengi bango secours. Mnaza koko na bino. Bokudo komona nzoto nangate kina kaka bamoni yango. Bakana bilaki moko mate. Talanga na kominda. Na kiminda. Na na mwana te bana nyoso bakufa. Na tikala bokanga moko. Mwa mbongo esunga kanga yawa. Baye nyoso babuki. Na zabo na komi fazea. Makole na zoko kokotele matendenge basala kinga pona komi na nga mokolo. Na bosa na makamu wana badakala. Sikoyo bana wana bayoko fungula ngai. Mwaye na tambola ezate. Otalanga na kokwabo. Bana mikeba yoko matilanga. Mbote bande ozolela basalaki yango awa ezalaki nini ndelekani bakotaki na ine olalaki deja nazaki ya kolala lere bakoti namonika jour sac ya milangi babwaki na nsima ndako namonika bamashete kwa ngana yo kosutuka na pongi lere nasutuki na pongi ale baforce porte baresir bakoti ti kuna babuki nyonso biloko nyonso bazwi naza boye elambo oyo nalati batamawaka bato bakabeli ngai kolia na nga pasi po basakani na ngai mpe nzoto kuti na yo kokati na yo kokati zela maman basakani na yo bakotaki combien ebi nombre ya bato bakotaki yaya likuwa nakoyaki bongo na oyeba penza te expliquer nga nano bien ntango bafongoli porte bakuti yo balobi na oni balobi na nga pesa biso mbongo nga lobi naza na nga na mbongo te ale wana mususu azui abeti nga bo na kukuya nga lobi papa mwa bilamba wana natiaka bongo tangu su na beli naza na nga na moto kosunga nga te soki na beli bazui mwa elamba basani ni bateki po esunga ngai mwana bana ngo mpe baboyi lere namoni bongo nakwei nazomonaka bazomatila ngai ti bazomatila nga yo mwana moke boye oyo komatila nga koko aboye nzamba apambola bino kasi oyo bino bosali ngai bisika nyonso na ya bamama na bino bobana osala bamama na bino mpe ka bongo balobaki nini balobi ezali tozoluka mbongo bayebisi nga tozoluka mbongo nga lobi bongo mbongo yango na nzoto na nga mpe basimi nzela bazwi biloko nyonso bake nango sikoyo tango yo vandi wana tango bazosala bongo bamisusu bazalaki basali yo bongo combien de personnes il fallait 4 nde basali yo bongo misusu batelemi kala bamusu baboyaki 4 wana nde basali yo bongo après tango basidisi bango bakei yo salaki nini ti na kwei le na kwei
ozoyeba su te nazoyeba te mwana mwasi oyo awuti awa aya kotala mwana mwasi nini mama oyo aza awa na se ndai kotala yo sikoyo alobi ndako ya kulutu kuna basa nini bakoti baporte nyonso basa nini babuki asengi mpo sécurité bayawa babimisinga na libanda obanda kokotambola te nazokoka te nakei bapesinga mpe mwa bakisi na ya kobaka na bano komela na bano kobaka sikoyo nde namoni mwa bien mwa makasi ezo ma hôpital ya solo okendaki tokendaki mpa bato basalisaka omesombi mwa kisi omeli kaka bongo bongo hôpital eza nango te bongo hôpital eza te asunga biso nga mpe ka na baevenema boye mwana nga akufaka wana na porte ya ndako place mwana wana atelemi atika mwana ya 2 mois balle perdue ezwa ya kufa atika mwana 2 mois mwana wana nga muna bokolia na minute oyo kote mwana wana aza nazoyeba te mwana ngo aza age nini siko akokisi 4 ans akokisi 4 ans na siko akendaki wapi bazalaki nzambe kaka sunga mpo ngai nayebi te na osala nini nayebi te na osala nini papa moboti oke koviole mwana na yo moko ya mwasi nayebi te so na osala nini me aza na hôpital aolandela batraitement basoins médicaux ana na hôpital malembe ka nzambe aosunga Mama, mais quand on peut expliquer biso moi muke na balandi indicative bae o bazali na bamboka bapaya pe bazana kishasa baza kolanda biso expliquer biso penza bien penza na polele son kobanga likambo yango ekomaki ndenge nini po papa a violé mwana na ye mama na ngai ngape nazalaki te nayebi te baloba femme soit soumise nde tobalanaka nde tolinganaka eza mpona tosunga mwasi asunga mobali mpe asunga mwasi na ye ngai tobalani na papa bana na ngai aza na mosala te aza maître avocat me nanu abanda kosala te nanu apreta serment te disons mais nasupportaki ye tobalana nde toboti bana na biso nyonso 4 à ma grande surprise nasalaka bavoyage na ngai nakenda kosomba babilo na ngai na Dubai nayaka koteka naza na maison na nga d'habillement mais à ma grande surprise dernier voyage na ye nayokuta mwana azolela azoexplike nga azolela nayese bebe nini zala na kimi explike nga problème nini o mama tinde otika biso ana nsima eza un jour moko boye tofandaki nauta ye classe na ye nayoka nzoto bien te nayesi papa nayoka neti fièvre papa apesinga kisi ayebisinga mela soko meli kota na chambre lala fièvre ekita mwana meli kisi akoti na chambre ake kolala mwana lali alamuki azo expliquer alamuki amoni papa na ye azobima na kati ya chambre amitala boye déjà bebaki basperme na nzoto talaka mwana moke mwana 13 ans oyoba ndenge ke sperme oni ayebisinga alobi mama nasantika bamai mobo ya zei na katikati ya makolo na ngai nake na douche nake kosukola nakota moto mpona sukola nazokoka te naomona bapota na nisi na ngai meme naokoka te mama naoyeba te natuni nani azali na chambre o te aexplike nga bino papa moto abandeki kobima na chambre alamuki amoni papa azobima na chambre na ye namemi mwana na hôpital na pas ba docteur ba consulter mwana balobi na ngai papa na ye abebiseli nga mwana a déverger mwana abebiseli liboso abebiseli pe na sima mwana mukie mwana ya 13 ans na ebite na sala nini na yango na ye na senga lisungi bandeko na ngabo sunga na mobali o na continuer libala to na tika pe procédure na biso ya makambo o déjà déclaré na divorce tina commune na déclaré divorce photo kabwana faut vraiment to kabwa pona ko supporter mobali ya boete na kokate non mwana oye moko aboti azo parvenir ya ko violer mwana na ye oye moko aboti pe mwana âge nini 13 ans naza un choc makasi naza un choc na kokata ko lobate yango na ye bo sengelanga nanu lisungi intervention nanu bo pesa mpe mo ba conseil na ye bana osala nini na continuer libala to na boma libala pe na minute nde to ba mwana zana na hôpital
nayebi te na suka nini ndenge nini na mwana pe ba faire na minute mwa mbongo nyonso nazalaki nango esili na batraitement mwana na hôpital papa pe aza na mbongo te asalaka te kanga mo ifona sunga ndaku bana kotanga kaka ngai kolia na bango kaka ngai ndaku kofuta kaka ngai na minute nayebi te na osala nini yango na yembango na kosenga intervention bosunga ngai pardon. Merci beaucoup maman Nabiso Bandeko Balandi Indicative 243 na pas na moyen koloba vraiment exacté toyebite nini toloba na minute oyo papa azali wapi oyo a violé mwana est-ce que la police etaki maboko to azana na liberté ou bien azana wapi azana esika nini na likambo oyo ya sali Congo central vraiment tozoka passe na mabele ya kozo eza un messier aza même qualité te aza ayant droit te donc akomaka kagame tokocomprendre te azomenace biso ya mabele ya kozo moyen te alobi boyeke ye kasangula mwana kokanga ye aza te ebaneke tosambeli na parquet général depuis 2023 ti lelo bakaka likambo na ngai te atekinga dépassé. Nous la partie à des sous-côtés la troisième passée. Parce qu'on a été. Alors, il y a aussi ça, il va la partie. Effectivement, si il va na limité. Na bana te papa bata mana kokoma na kolembate. Akote munganga babo manga. Sidi oza bunzambe akotinga ite. Papa j'ai mes dossiers. Ba document nga tout ezali. Na ebike botna document nga tribunal. Ba lobby sanga la parquet général. Si les lois de le tribunal est staté, magistrat Samisi Bisso a dit suite effet qu'il faut pas qu'un abango et comme il n'y a pas de consigne, la zone est staté. Alors il parquet général les armes à Kokonaye, Bako Kanaye, Congo central. Il y a un peu ma belé. N'a pas de la bande, elle doit faire ça awa. Moi ma belé zayaye est staté. Papa Kota Likamoy. Tolémi, pardon Singabisso. Notre solution. Merci beaucoup. Alors, le dossier, moi, on a eu, on a tué, on a acheté 4 ans. On va y aller en scène. Dossier, on a eu, on a eu, il va opérer moi. Moi, on a fait paralyser. Moi, on a fait paralyser. Moi, on a fait paralyser. Attends, on a fait après, il faut pas qu'on a fait la partie et à une instance, on a gagné le conseil. Parce que ce dossier, papa n'a pas le parquet général. On a gagné le dossier dans le parquet général. On a gagné. On a cour d'appel. On a fait la cour d'appel dans ma tête. On a fait le dossier pour la gagner. On a fait le dossier pour la cour fonctionnelle. On a fait la cour fonctionnelle. On a fait le dossier pour la problème à moi. On a gagné le procès dans la cour fonctionnelle. On a fait le dossier dans la cour d'appel dans ma tête. On a fait le dossier dans la cour de cassation. On a fait la cour de cassation 3 fois. Le procès on a gagné. Bakubisa docteur Anselme Mukomisa ba amende na futa ba amende na place na ye dossier eza awa na ba amende nyonso na futa na plus concerné les na trouva solution te mwana ngati le moment oyo bengi na ye tosala lisude elala libela place akataka ba nerf place na tambola asala bakine na tambola mwana nanga ministre alandela mwana ngai asunga nga mpo mwana ngai docteur wana azwa charge na ye asunga ye atambola natambola bawuto ebele bayebisina te yakade banere mpona toto mpo batonga ye banere wana si lelo mwana nga mota système de humanité ezata na pasi papa pasi wana yatala kosisa mwana nga libosa mobali docteur mwana aza awa docteur pe aza na makadi atotonga bandako na ye azosepela mwana yango na yelokola soso akandeli makolo azaka na valeur te abana bahopito ebesi na kishasa mpo mwana nga tambola ndenge eza boekeli na ye telemaka lisusu te na age apena ngo mwana nga makolo oyo omonisa apena kotambola asala efort na tambola papa na bafuta bakoka akolakela bana cour de cassation séjour na bango bandako na bango na dépense bakolo ebele mpona mwana nga ozomona docteur papa na ngai nakona lokola nyonso oyo bakibisanga mpona mwana nga Quand il y a la carte, ça va y avoir un muscle. Si tu as un problème, tu as un problème.
mais le commissaire. Alors, on a pas de mots pour là à Opéra pour moi. Là, avocat, tout la tambola, Mukeki Johnson. Apoto la nga terrain. Yangana mobali nga papa Gédéon Mbwangi. Un an, premier tour na kenda kuna ba violanga. Ba longolanga bilamba. Batika nga ni na présence ya populo nga 2015 lelo. Papa, tala arts basala nga mama mukimba ko. Pour la terrain, il y a un côté de criminel, pas de ça, il y a action à la salle. Pas de la caressance, pas de un bon tout est à la salle. Pour violer là, pour y mettre un bon, pour mettre un boulang, il y a whisky dans la liste, dans la photo, dans la liste, dans la des formats. Pour votre limite sur le terrain, combien de millions qu'on besoin de biso, mais même violer nous, mais même y va mon bon. Et même pour la bouteille à whisky na dis. Et même il va avec au terrain. Papa, tu vas excuser, pardon. Nous n'a qu'à ces mille à mon année. Naza est un macasse de l'on a relié bien. Moukele est bien. Pour bouiller ça à mon année. Justice qui a poussé. Parce tout, et puis la Samara, le papa, ministre, Thomas, Mungele. Il ne doit pas compliqué. Papa, quand tu as vu quelques dossiers, papa, aujourd'hui c'est avec toi d'avoir. N'a pas la souffrance, papa. N'a pas la pratique à Thompson. Il y a un peu de avec le terrain, pour que ça la casse. Papa, je vais passer l'église de Marana. Pas que vous avez tout. Nena, moi tu as avec toi, il n'y a pas de contrôler. Si on a fait ça, il y a terrain. Oui, ça s'ouvre par quoi il y a où et puis il y a rien de contrôler. Pas vraiment que non, il y a qu'elle va. Aujourd'hui, c'est qu'elle est, nous, papa va faire tout ça. Non, c'est tout à fait là. Questa che non va che poi alla bambina del 4 novembre. E puis dossier papa on va même dossier na parler abe mi sanga ba koma ko compliqué nga bayana kotala mwana hôpital ke to sali ki mwana hôpital askulola biso jite gatote après baye ote bobi mana hôpital pour défense pour pas na hôpital ba futi soki combien ba futaki na yebi pe ba twana te na senyi ba la sanga société ya Raymond ke bo etutaki mwana maître ti lelo oyo na yebi société wana te bato wana na yebi bango te tosi bazosambisa ata mokanda moko naza nango te kaka okoma ba ordonnance koma ba photo koma nini naza kaka na preuve moko oyo mutu nde eyelaki ngai na kati hôpital ayoki mawa alobi nde basundoli bino boye apesi ngai papier oyo nasimbi na se awa alobi mundele oyo mokolo société kombo na ye na nimero na ye yango nde nakombaki awa tina lelo oyo mwana ndenge aza boye asalaki ne te lokoko yango oyo misato nyonso esalaka te mpo oyo nyonso elongwaki mwana komi infirme mwana botamaki bien atangi te ane mobimba mwana 5e desimaki te à l'âge de 17 ans société transmat tolujango ala matali eza te maître nayebisi elakisa ngai société wana ti lelo oyo alakisinga maître alobi amonaki société transmat maître Jérémy Mabou cabinet na ye eza awa na nsima ya gouvernorat batour ye naza kosoki nakie kaka le procureur adi basi nalembi ndenge nazamu papa monsieur le ministre sula ngai wana moko kaka naza na ye oyo. Depuis le 21 février 2013 epai wapi ozalaki victime ya komona baterrain bandako na biso détruit méchamment par les bulldozers ya groupe Ledia. Tosali manière nyonso ya koluka po ete tozwa solution jusqu'à présent solution moko eza te. C'est-à-dire totamboli na baparquet
tribunal, cour d'appel, jusqu'à présent, aujourd'hui, solution T. Messieurs, les Yandak, Oyo, Toudi Bokutana, Bafoka Nabiso dernièrement, Awa, à Sengaki Nabiso, to réévaluer Bandako, Naba terrain, to réévaluer en présence de l'autorité judiciaire et à Congo central. Malheureusement, à tenir promesse n'a été. Donc, pour lui, va être dit la présidence de la République. C'est pas Iwapi, son excellence, M. Félix Tshisekedi, Ayamaki Mukanda, paie à Pessi par instruction. Mais jusqu'à présent, M. Lega a s'exécuté. Tozawana, Toza, pour la solution, Tokena n'a pas cours d'appel. La justice ligne ya mboka oyo ebokata likambo dos à dos. Lelo justice alobake il n'y a ni vainqueur ni vaincu na dossier. Nang na yoka yango te première fois na kati ya RDC. Parce qu'il est souffrant, il ne peut pas se présenter ici. C'est un problème de la parcelle au niveau des Katangoul. C'est-à-dire mon père fut retraité à l'OCC. Quelques temps après, il a acheté une parcelle à Katangoul. Et du coup, un bon matin, on voit un certain monsieur qui prétend être en relation au chef de l'État, nous disant que c'est lui qui est le propriétaire de la parcelle. Alors à ce jour, on se demande il a quels documents en main, pourtant nous avons tous les documents en main. On a été autant de fois à la TGI Conca. Il n'y a pas toujours eu gain de cause. Alors devant vous, le ministre de la Justice, nous plaidons à ce que nous puissions avoir notre gain de cause. Alors j'espère que Tolandi Bissonyonso, les abonnés de Bibi Shombombo officiel, Tolandi Bissonyonso, to continue ka Kolanda, chaîne Bisso. Ba image on a memeli bino, eza ba image moko, je ne sais pas quoi dire. Eza ba image moko oizo ça la passe, franchement. Et ça la passe ndenge mokilango ezo kende. Pour chaque jour, tozola muka, il y a des choses qui se font, il y a vraiment des choses. Oyo eza kosalama motema pasi les abonnés de Bibi Shombombo officiel komona likambo surtout maman oyo alelisinga na kati ya vidéo awa mama oyo bakuluna basakani na ye bazaki soki si kuluna basakani na mama oyo bakuluna babi baoluka mbongo mais ko mbongo yango ya koluka eza na nzoto ya mama bato. Yango bandeko nanga mokilo eza mambo ebele so kuluna bongo peut-être et kosala un jour nzamba sali grâce à tiki kuluna ake ninga mwasi ya bato toka ndenga za kuluna wana pa ba kuluna bazaka na basi na bango omona kaza ndenga za kuluna wana aza pe na mwasi na ye mwasi o ba partageaka na intimité kana ndenga ki kuluna wana. Si vous avez mwasi ya kuluna wana aza pena mobali moko pe pembeni mwa likangu moko boya bimaka na ye mais aza mwasi ya kuluna bomona chaîne ndenge ezokende donc kuluna na bimina koko wana kulona wana ana mwasi na ye mwasi pa koza na likangu wana pa koza na mwasi na ye donc on senti chaîne si ko malédiction wana mauvais sort wana et là ti bango na nzoto yango balobaka sémence obimina mutu moko boyebi te semence nini oyo atikeli yo po mama wana lobi maloba bino nde bozobima nanga boye bokobandaka mpe kobimaka na bamama na bino yango omona keno mwana bimina mama yango omona mutu vie eza ya kobeba pourquoi asalaka mabe moko boye asalaka malédiction moko boye asalaka péché moko boye asalaka péché moko boye bandeko et puis ça passe franchement ezo pe ça passe yango ministre Constant Mutamba a continué na kokanga surtout ba kuluna o bazana ka oyo en tout cas bango ba condamné bango à vie soit batinda bango ba kende kuna ba kebuna na ba M23 et ça la passe comme na mama mukolo boy mama mukolo boy comme na negaza boy alobi azana banate asana mutu akusunga yete siko yebisanga siko na likambo boy ana mutu oya koki kosunga yete mais akutani lisuna bakuluna peut-être pe ba ne bakufa peut-être donc il y a beaucoup il y a biloko là dedans siko ana bana te peut-être mais siko akutani lisuna bakuluna ba salier lisusu mabe bandeko
Maman bébé, ça va passer. Hein? Maman bébé, ça donne la chair des poules. Ça donne la chair des poules. Il y a un ministre Constant Mutamba qui continue à toujours causer opération au Kanga Kuluna. Donc ba kuluna ba boy na ba onso ma ba ko yiba ba mbongo ba komi na ba onde ko bimakana basi ya bato par force. C'est ça. Tala lelo. Tala lelo. Ça fait mal. Et ça passe. Et ça vraiment passé. Donc il monte ma passe na moni koko. En tout cas bato boza pembe na Congo bo sunga koko oyo. Bato ko sunga ne bango yoyo. Ana bana ta na position te kulu na côté liso. Pour ça les nini on ba kulu na obo kange bo kataka bango ta misapi. Pour ba dégâts ba sele leke belé. Ba dégâts ta ne suko kwa boy. Na âge 82 ans ce qui combien. Abia soko kata ko tambola te makolo zo lenga ye tala mim nzambe na ngai bano baza bandoki bana nkele te bana vraiment nzamba likolo asunga franchement je vous dis nzambe asunga nzambe likolo asunga franchement nzamba asunga et puis ça passe. Ça donne la chair des poules. Constant Mutamba Kanga, bango nyonso. Ba dossier na Congo biso il y a beaucoup de dossiers à faire. Et ça na ba dossier belé oyo il faut qu'on traite. Il y en a beaucoup. Botala. Deuxième vidéo, on a chéri bino avant qu'on a la troisième vidéo, au Constant Mutamba na matadi, au senti bakana bakado, au senti que non justice ya mboka ezaki vraiment ya kokufa. Justice ya mboka ezalaki vraiment ya kokufa. Donc ce qu'on saka moi c'est procureur, de quoi procureur, aux de quoi ya autorité moko. Donc yo ndongo zaboye bako botolo lupota ba dossier. Eza ba dossier mapangu, eza ba dossier au senti ba dossier ya ndenge na ndenge ba dossier. Mais ce qu'on soki kaka quand tu as une relation au pesi kambo dossier qui est la maille. Au pesi mbongo dossier lali. Dossier lali. Dossier lali. Et puis ça passe. Franchement, ils ont ça passe. Et puis ça n'a passe, n'a kanda. Donc, nous sont mélangés. Dans la deuxième vidéo, on a chelibino oyo. Oyo mwasi azoloba. Mobali a koteli mwana na ndako. Et loko pe euti ko sa ma récemment na kati Afrique du Sud a. Papa a koteli mwana na ye. A komi ko bimana mwana na ye. Bozwa niveau. Est-ce que bozwa niveau ya makambwana? Mwana oyo mo roboti. O komisie mwana na yo. O bandaka ko sepe. Bandeko batindela vidéo mo boye ya papa mo boye. Na ebite so zara na mboka nini mais bakoza na ebite so baza ba indien so baza ba libanais bandeko na vidéo wana na tala on ko sil songo ti na sukati na tali vidéo wana façon papa tala papa tema za ki mbinga bakoza ba libanais ba indien bazanga ba poswa pembe mais ba mindelete bandeko papa wana na mwana na mwana ko soki mwana na za aza mukolo ko za 12 ans to 13 ans. En plus, dans mon arrêt, ils ont la caille à Ashwan, habité, bateau basal ramambouana, basal la caille ming na bano basaba 12, 13, 12, 13, 14, 12, 13. N'a pas raté, ils ont un phénomène nini. Ce que moi, non, kasa kamo mouké, libé le couteau na tolo, ezate bandoko non lo baboy, na so kanan zoto malili, non kana pasi. Nathalie, ce que papa na zoto na ye. Azo forcé soit costonné pas à moi nazolela papa tika papa nazo pasi ezo donc on ka kolela ya bana mikena bandeko na kokite na kokati papa zozwa azo mwana na ye azo comme comme melanzoto bandeko natala ngo na kokate siko na ebité papa na qu'est-ce qui a fait que a filmé. Pour vidéo ne bimaki donc papa n'a zo filmé n'habite ceux qui ont ba sentiment na bango ndenge tinda ka bango basala bongo toni papa wana zo filmé bandeko mwana zo lela azui abalsa mwana ndenga liboso abalsa mwana ndenga sima a changer ba pour mwana zo lela donc et mon que eza première fois ça l'a été mais ça la ke
mais moi na malgré wana moi nazo lela zo ganga na habite ce qui maman na avant na kaina moi na ye yango il y a d'autres choses hein. Il y a d'autres choses ba maman il faut qu'on faire très attention surtout ba papa ou bazalaka kakabwani na moi sitika na beaucoup la bana biloko bongo mingi bo evitaka yango maman zalaka na bana na yo ata ozana confiance en mobile ndenge nini ke ba ko mesanisa bana na mobile note oui par moi ezaka biloko mo eza mystique na mona moyen na koki ko expliquer en ngote talaka kandeti ça fait mal okoza na idée mais ba maman il faut zaka souffle et souple parce que ça mibali mususu omona taka niveau mibali oyo a bimana mwana oyo aboti mobali wana aza capable. Il est capable de faire n'importe quoi. Aza capable. Il est capable de si ba maman pe et là on a peut-être au cause en a idée parce que c'est la sorcellerie et ça biloko moko pour comme atina niveau ne faut à mutu moko donc oza diable en personne moi na oyo moko boti moni premier jour à botami deuxième jour troisième jour moi na koli kaka yo moko comme soit papa aux yeux comme bimana moi na wana et ça abomination et ça abomination et ça qui tout à fait c'est la sorcellerie. Et ça qui vraiment. Pas déco. Mon kilo isa mambo belé. Nzamba likolo. Asunga. Nzamba likolo. Apesa makasi. Nzamba likolo. Abatte la biso. Franchement, je vous dis. Ça va abattre la biso. Parce que mon kilo, comprendre mais mutu orsa mambo ndenge nini. Comment mutu ko agir boy? Comment se fait-il mutu ko agir boy bandeko? Et puis si passe. Et puis si passe. Ba maman soko kaboy na mobali sala ke fort garder banana yo. Sala ke fort banana il faut checker kabango anytime. Ba maman il faut ozwa ta rosola na bana mwana outi classe boni classe. Et les kindenge nini. Professeur Nabina Lobinin, le loma ramboza kindenge nini. Donc il faut osala betelanga masolo mwana amesana hein mwana amesana en fait mwana amesana koyebisa o vérité. Il y a des bas dans mon sous bayebisa maman na bango vérité te. Au moins mwana bombi likambu des années bombi on a motema oui et arrive à rapper. Oza likambu moko eleka na vie na yo maman bino asika koyeba te. Mais ça tout ça là qui est fort biso ba maman biso basi. Il faut so la rana bana. Tout ça là qui est fort oyebisa mwana nini leki ko bo. Donc mwana comme ami ako bombi la maman na likambu te. Parce que ezana bana mususu ba viola bango mais maman tikala koyeba te. On appelle ça dans le Bellaratron, on a une émission, on a exemple, il y a pasteur Borazara en Afrique du Sud. Ah, donc comme il y a chuté une émission à Bissou. Pasteur en Afrique du Sud, on a les amoureux de Bibi Chombombo officiel. Pasteur Wana, Azrana secrétaire d'une église. Donc secrétaire Wana, Kosimbi la pasteur Bible, Kosé la pasteur Maramounionso, maman pasteur Bika, Ndingi la secrétaire à pasteur, protocole, tout le protocole, il y a pasteur quoi. Sur eko sala que pasteur wana abimarana bana na emi balé ya basi. Moraza a 13 ans bien 12 ans, Moraza a 14 ans, Azara a 14 ans. Pasteur wana bimarana bango loro la basi des années. Ezate que non jour moko 2 jours té. À chaque fois soka moni bana wana ko betali solo té, ko beta soko betili solo ko kufa, olingo kufa, olingi papa kufa, olingi mama kufa. So olinga kufa te ko tika ko beta atandenge ni ko betali solo té. Bana ba komaka so ba kutena pasteur abimina bana wana. Mi balé na famille moko. Na ebite nzambo to sambela kala la raté. Mama pe a remarqué que eloko moko ti. Et comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, on a bêté maman li solo. Oh, maman, on a eu na bombi depuis des années. Nini. Oh, pasteur, abimaranga, asala raboye. Tarabana mikende expliquera. Ba maman na bangwana. A expliqué maman nyonso. Bandeko. A expliqué maman nyonso. Bandeko. Et au sala que oya moi si era yoki leke obeteli solo oh nanga ipa ebisanga na bomba mama simba mutu bakena ko kanga pasteur ba beta pasteur le temps ba benga la police na ebite manef ni basalaka pasteur mwela akima Kongo tilelo
Et ça, biloko oye salamaka. Ce sont des choses oye salamaka na ba vie à bato. Yongo, ba maman, il faut être toujours prudent. Pour moi, c'est tout un esprit. Il y a au moins un colo, ozo makanti, akobimana mo na muke. Donc, on est esprit moro, te outi panzamete, on est esprit moro, il y a l'ifelo. Alors, on est esprit moro, il y a l'ifelo. Donc, esprit moro et outi na l'ifelo makasi. Alors, les abonnés de Bibi Shombombo officiel. Nous sommes pratiquement à la fin. Bon, une vidéo, on a chez Libino, il y a ministre Constant Moutamba, Nenge. Il faut asili sabakawa na cause justice akena matadi bozo yoka bo senti que non yoka mamana baibise babi que non yo olingo ya ana justice awa ça pas te kosi la yo bozo senti que non justice abatu donc justice mo ya mbata donc soko za na mbongo na yo wana droit ya kosala loko nyonso parce que mbongo wana nde ko bundela yo. Alors, les abonnés de Bibi Shombombo officiel, partagez massivement cette vidéo, aimez et commentez sans oublier la cloche de notification. Et puis, c'est ma casse à Rossel, Bino Moussala. Constant Moutamana m'a belé à Rossala. Justice est belé, surtout il y a des petits peuples. Au monde, oh, bakanga bato ba détourner, on a bazana mbongo, on a bawata lobo kangi bango, baozong sa mbongo wanati. À cause de la prison, mais ana ba bien aye. Mais petit peuple où il y a pour sa justice, petit peuple où on soit bondia sombi lopan on a na pasi, asombi mon on a asombi lopan on a na pasi, mais au monde a batu baye ba botolu lopan, ba botolu ndako, mais ce qu'on a qui na justice et quand il est makambu, on senti ba obini sa moto, les loba zongisi, lobi basali tout ça. C'est parce que azana mutute to azana soutien te. Alors, merci beaucoup na bino bato bolanda kanga, merci na soutien bozo pesangai, merci na babonné intelligent, bo baza. Merci na ndenge boza fidèle, boza toujours wana branché ya kolanda chaîne na biso YouTube Bibi Shombombo officiel. Merci na ndenge bozo s'abonner, bo continuer na ko s'abonner parce que makambo ezali, makambo vraiment ezali. Mboka oyo mboka na biso ezala mambo belé oyo il faut qu'on résoudre. Il y a beaucoup de choses oyo Congo na biso nous devons avoir tozana pour ça il y a justice quoi. Alors merci en tout cas, merci énormément na bino ba abonnés fidèles, les abonnés de Bibi Shombombo officiel. Partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez sans oublier la cloche de notification. Cloche on a notification et puis c'est sur ma casse, il y a la rabino Moussala. En fait, si tu cliques à la cloche de notification, on aura anytime ba news na biso au monde ba fait de société aux la communauté congolaise parce que moi j'aime bien mixer. Na linga ko mixer hein, na mixer nyonso pour boyeba oezole kana linga ko s'attacher à théâtre musique non mixer nyonso boyeba oezole kana communauté congolaise na biso. Merci en tout cas, vous avez été tellement nombreux ya kolandaka. En tout cas, Congo na biso nzamba pesaki, mais nous avons besoin de la justice dans notre pays. Nous avons besoin de la paix dans notre pays. Maman zalama yele na bana. Par rapport à ma vidéo on a chez Libino, maman za surtout ma vidéo ou viol wana et puis ça passe mais zamba likola asunga. Surtout bana miki o bazara na bakawana, ces gens de enfants bazara toujours na problème na vie na bango. Na ba venir na bango, ils ont parce qu'ils ont sémence déjà. Ceux qui déjà yo bana ba sémence, ceux qui déjà yo ndingo zawana obimina papa na yo to bimina maman na yo yeba que vie na yo eza compliqué soko luki nango délivrance té. Soko luki délivrance té yeba que vie na yo eza na problème franchement. Yeba que vie na yo eza na problème, tu vas pleurer des années plus tard. Des années plus tard, tu auras toujours des problèmes. Alors merci beaucoup. Nabino Batoulandaranga, vous êtes fidèles à la chaîne Nabiso. Partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez, sans oublier la cloche de notification. Cloche de notification, on a beau appuyer Kango anytime na la vidéo. Merci en tout cas, merci énormément d'abonnés fidèles. Alors, quant à moi, je vous retrouve next time avec un nouveau numéro de votre émission 100% News et Analyse qui est présenté par moi,
Bibiche Mbombo Plasma Omega. Alors, bisous, bye bye, à la prochaine. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.